basunga yo papa libandi soin yo waka ko na ko sala prélève ba peso ba mbongo basunga lelo comment va la peine kit de finga yaka ko répondre Yams pena a ko répondre yo pena comme c'est doit. Maintenant, on a telle émission, Zuma, j'ai eu très mal au cœur. Zuma s'est dit, à part ma mère, ma vieux, na génération, na yé, acteur, bazate. Zuma, où tu pas, ya Tommy le Défendeur. Tommy le Défendeur, bah, au salle, bah, film, y a fiction. Hélicoptère, il quitte les binômes, ça c'est bête, encore au côté de Zamba, dinosaure, Morabimi, Zuma joue à non! Au moins, on a porte à makala yango. O lelisa singe pas belle. Belle na motema ne malamu aya sungi yo. Mais tango vanda na kiti o finga belle. O kandeni. Ndeko langa mobali. Kosilika. Yaya muto o kosa yo asaila oni. Muto ado koso lelo o finga belle. Apporter ni na vie na o. Koko ta prison, et là pourquoi babomio, mais belle a intervenu dans un moment où il faut que ta prison. Na ka o ya journaliste. Mais tel que zong c'est là qui. Ma génération mon a mis na biso ba petit na biso ba ya miko na théâtre te. Zuma génération mo na ba ya Aziza génération mo na ba biso. Bon siko yebisanga film nini oyo Zuma joie isala succès na mbogo parce que ngana na film na joie na mbogo isala succès. Herman na film na joie na mbogo isala succès. Da Costa idem Zuma film nini oya tona. Donc il faut être mukala, s'il faut être mukala. Zuma yé comme on a yé car internet. Na mafinga. Na mafinga belle susu. Bacha Zuma na scène, bacha nga na scène. Zuma a joué. Yams a joué un rôle là-bas. Au moment où il a joué. Parce que yo yebisa un rôle nini oh ya malonga yo joua. O joue à cas sécurité, policier, mutamakasi ya pomba. Parce que toi dans un rôle mora papa penanda ko responsable. Yo d'artiste et comédien. Yo ko défendre art na yo. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Voilà, je suis là, Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise, pour le compte de votre analyse avec moi. La giga, la fille qui dérange, la fille qui vous donne la joie, la gaieté, appelez-moi Jemima Kandi. Voilà, alors j'accepte. La soeur de notre mère de Karine Mokondi, alors j'accepte. Donc je suis Jemima. Voilà, merci parce que Toso, la skongala à travers cette belle analyse que je veux faire. Je ne vais pas parler, je ne vais pas injurer, mais sauf que je vais choquer un peu les gens par rapport à mes propos. Cœur sensible, sur la première attention. Tiens, moi, les kaya vous permettent par rapport à Mungwa. Kobo salangote, moi, il pèse à pemben parce que moi, c'est tellement au matomé, moi, il quitte et 2 heures au mois, mouké. Voilà, je salue famille, les bottes à Mobimba de partout. Au Bogota, la Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise. Et j'en profite encore pour saluer FM 4 fois boss depuis Paris, les pétroliers de Dallas. Depuis Dallas, maman Hortense, ma maman chérie, on appelle Simboté, donc on appelle Simboté, la maman Belgique 4. Belgique, on dit la patronne. Voilà, donc je ne serai pas longue, et ça juste une petite analyse. Famille Libota film, on a aussi la réalité de ma famille. Bon, trouver en comment parce que tu découvres ma facette, une souche, ta film, voilà. Poutine, azo koma kaka. Eh bien, Poutine a comme l'abso filmé Yassika
la fille mère, une fille mère. Donc, fille mère, c'est moi, la jeune fille, mais à bota. Notamment, tu es un peu négligé. On va la bota à Sundola, la femme, comment retraiter, moi moindre. Bah, moi, on a quoi avenir et baby. L'obinae, avenir est assuré. Alors, bon, comprendre, on a fille, mais la biso. Alors, je vous convie, tous à l'avenir, tous à la pour la rota, la on a vu que les lots, les teaser et tant que film est bande, tous à la peine mobiliser pour regarder notre film, fille mère, écrit par Yemoko Poutine. Parce qu'il y a un film, ta comme la kayango azate très cher internaute. Voilà, très chers téléspectateurs, vous qui me suivez de partout, tout sur la non moi mouké. Ben vu qu'on dit la patrona, le boko nae o esungaka, a commis victime, il y a irreconnaissance en fait. Batu ebele boyoka de solo ya prison. O mon appelle que non ngana okota makala par rapport ya ka oboyebi oba maman ba déplorer ngo. Ya ko abuser pour ne pas ko sitango awa. O mon appelle porte makala yango yo. O lelisa singe pas belle. Ben na motema ne malamu aya sungi yo. Mais tango vandara na kiti o finga belle o kandeni. Ba comédie pourquoi beaucoup ba ingrat jusqu'à ce point tant va la rabo oye pena la sortie médiatique na na finga belle na clashé belle pour ton information na RDC mobimba artiste comédien nyonso moi c'est mon bala ko bloquer muté soit été mais ce Belzi a bloqué swaka tel point que non soit Belzi a bloqué votre ça la sortie médiatique parce que Belzi a bloqué ndekolanga mobali Kosilika. Yaya muto kosa yo asaila onini. Muto ado koso lelo ro finga belle. Apporter ni na vie na o. Koko ta prison et ada ko bukwa ba bomi yo. Mais belle a intervenu na moment où koko faut ko ta prison. Na ka o ya journaliste. Mais tel le kozong c'est là qui. L'ingratitude na mboka na monde akuba comédien. Eza mawa. Nous avons devoir ko revenir na papa na sumu de brende ou bien nous avons revenir na nani ça fait vraiment mal na mitema na biso ndenge to talara ba vidéo ezo leka na eliote na vande eliote Yams yambe yaka ya vanda Yams bien mobala mwindu ya chocolat ya libandi ya boga pour Yams pena za kapena intelligent Yams aza mwana o aza na référence papa na Bobo Manoka Bobo Manoko ana bana ko ba ada ilunga ba boba ba Yams yambe donc Bobo aza na bana en fait donc so le temps bana o boba bimisa na mboka o ba beja ba artiste belé sko yo tata libandi soin na bimisa o tata libandi soin muta kala na théâtre tata libandi soin oyo pesaka près de ta pamba mais au bengi ba comédie ba yate près de ta pamba ba sunga yo papa libandi soin yo waka ko na ko sala près de ba peso ba mbongo ba sunga lelo comment va la peine kit no finga yaka ko répondre Yams pena a ko répondre yo pena comme c'est doit moni Yams bravo o vandisi pena place na o abongi na ngo mukolo moko boye ya ona rodin yo jouer malonga. Au moment où Yams a joué un rôle responsable, Yams a joué un rôle au moment où il a joué. Parce que yo yebisa un rôle nini oh ya malonga yo joua. O joua ka sécurité, policier, mutamakasi ya pomba. Parce que tu donnes un rôle mora papa penanda ko responsable. Yo d'artiste comédien. Yo ko défendre art na yo. Mais au comment mukala moi c'est pour voir na ko finga Bellevue tongo midi pourquoi chaîne nous da made in Bellevue c'est Bellevue qui te fait manger na chaîne non tant on fait le 21 le 22 mon le kaka au lieu rendre mutoki à Bellevue na chaîne non o kata sonité moi mobile soi-disant yaya au sala ka après d'autres yo ko kanela ka bana basité net singa ko to ba ki o mkolo mo na ngo betanga to mona na mona na o sala ngelota yo nga to mona na wapi ka biso mbaina nzela tent et sale ma wapi poto mona na foka ba bazala mo sala ngani on est faible. Mon faiblesse, tu as canela mutute. Tu es tellement faible que on attend canela mutute. Yokanga bien. Yokanga pena bien. Pour la mi yoka. Yokanga pena kitoko. Bevi a Poutine. Bevi a Nzambe na bino. Bino bosela bevi de bevi da saela bino. Bevi da kabile. Bevi ne bambo ba garantie na no bozo la mbonga Belvi.
bandako na bino boso basala mbonga Bellevue. Mwana papa ne akufela uza problème de ce Bellevue ayaka kosunga. Bwana ba ingrat, makila ba ingratitude nezo ko sala bino. Omoni muto boku misaka na bolandaka wana. Botonga ke kakaba tete. Yeko tapesa ba $50 apa ba 30. Bo finga botonga mutu na bino. Metango sa sambo bike nonde na ya boye ba fan na ye ba okabilanga mbongo po balinga te ke ba toucher mama na bango ba okabila. Boyaka ne po ba fan ba kabila lu ba mbongo. Mais ye moko mutu na bino akaba te maboko flabo. Bino moko boloba ngo. Bino moko boloba ngo kakaba te ye kuti ndenga za bongo atonga. Et puis ata motongi atonga kamakasi, atonga la Kovodor. Atonga la Rémi Kovodor. Plus d'une heure du temps. So comment que moi mais ça reste bato mais comment que éducation habité na ko enregistrer te na yo kaka na litoi ta baba ko tonga wana ko yemo ko kama mukolo cover lo bango mais comment to selon quand na yende di cover ye bien ça kaza aza motongi ba qualificatif o boleta Bellevue maman la bino a bongo Bellevue a Poutine et puis na comprendre te hein oui bisanga non Bellevue to benge Poutine de l'écriture bolam ki na tongo moko be mutuki simbi boye. Moi moko apoto mutuki sina mona basala ba chirurgie mutuku ne ezala raté po chirurgie ezala raté net nga yanga mutu mune nga boso na ke poto na sa chirurgie sko yo pe za apoto ko mutu mune basala chirurgie po ekita mwa mukie to mona ba grâce mille basala chirurgie ba boa ba libele zaka mulaita e ko ba mukie sko yo pe sala ki no basala pe chirurgie oh Poutine yo benge Poutine mta ko ba film muta ko bela ka film yayat oh yena ko ma film te ay bi ba ko ma film te muta ko mena ka film za yaya da yaya pian Poutine na ndeni bo kopiaka o Bellevue o sala Bellevue sika attend morte Bellevue da attend film sila comme luka ya pesa nga histoire ya na zengina comme ya boto luka histoire to commenter Bellevue azala kana ndé film za film merbo c'est que la dépôt ya ba film mso eze vandi et ezela na bo moni film te que ya Irsil le ndekwa Bellevue na bo moni yango te mais ba si ba tourna pour mona que Bellevue azala na dépôt ya ba film ya bomba asala sko sélection tout to bimsa boy Bellevue ba film Bellevue soko tali yango ozwa leçon ba film na yo okomaka lokwa li yoto histoire ezate et puis ça ka leçon te tchanga désordre ki tchaka musique boko ba musicienne bobosa ke ba ko indiquer ba masse est-ce que une star lokwa ba ini edo lokwa Merci Johnson akoya ko sala ba fan ni abinela bango lokwa ya comme danseuse et puis combine ngo trop mécanique yaya et puis que yo ça o makanga ne lo mo bolo ba olobi o ki pa réseaux sociaux te pesa et un monde mo imaginaire mais nzoka nde bakamde ba benga ko soso oyo kaka ça linga bien enfin oyo konti bobi bo benga nga soso nga benga nga soso parce que na linga pe soso mingi ya mwamba ya nyonso. Donc c'est qu'on cédé la détracteur. Donc c'est que dès que ma fille a Bellevue, dès que ba na misala wana ya bilongi couleur, ba arc-en-ciel, ba no ya likolondam ba koka ba kisimbi, ba ndoto vert, maboko vert, longi vert, dès ba finga kabel au monaka. Mais au tikala jamais ko loba. Au tikala ko benga bo tiko finga ya da mwana papa langa, au tikala ko sala ngote. Oh, bon pesa pasteur, bo benga bo pesa président et le mec charge charge ni bobo se président Lombe ya ko lobela le banili bango so neti mama amukolot bako finga bilo finga boso mo da côté ya belle mutu mo ya finga bongo boso mo da mutu mo famille botaye ko finga toi la devoir na bino toi la devoir ka ba film nous c'est plus là les films tongo me dit pourquoi on est là que pour donner ba film ko la ba film so na ba to balinga biso to ba consommer biso c'est ça. Mais quand la bino boye, comment la babakam obo se comportaka, ndenge bo zalelaka. Voilà immaturité. Ndenge bo zalaka. Bino basalaka idée à choko pas la bino. Ko ba la maman ya bino. Conséquence a jouer à ça me capter. To longoli pena make-up. En tout cas caméra eziki. Sko Bellevue. Suka maboko a jouer. Bon monte na arrêté de ma famille. Azalaki na maboko. Eh belle. Azalaki na suka maboko. Azalaki na tina perikte. Moulunga longoli perikte a joué bongo suka maboko. Et puis Bellevue a tenu film arrêté de ma famille na robe du début jusqu'à la fin. Elle a tiré robe. Elle a tiré quand ta pantalon té. Ça veut dire a sombi ba robe ya ba grande dame, de femme qui se respecte.
Bien tête, on a évité que notre bébé a ma poussière. Bon, finga que ton me dit pourquoi. Ça va toucher ma bille comme moi koluba. Voilà, merci beaucoup dans baki dans le bac analyse mon coussé mais bien réfléchi. Donc bon kende dans belle vie, si bon consommer film so fille mère, papa li bandi soin répondre yam, stose la retour. Oh là so film ni oyo joie et ça na aneni na groupe nini et puis yo peut so bimisa bana ni oyo bisa na théâtre. Avoir ko finga belle. Pour belle bisa ba te belle même na YouTube bisa ba tumsusu. Ngala ya YouTube pour la belle vie. Voilà, merci beaucoup à Exaucé, à Exode Mikobi. Donc, on va ici ma caméra. Merci à tout le monde. Bolinga biso na place au la vani awa. Donc, chez Jeanne Yaoza, maman Lopang awa vraiment na banda là ouais si maka entrée à Kin marché au tunka chez Jeanne Yaoza maman Lopang donc il y a ma Lili ouais qui tape na gorge et allez voilà belle vie quand il a patron la maman Poutine m'tatique écriture na défaut ah beta kara fimbu chicote. Allez, au revoir. Bye. Na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima